octobre. C'est l'anniversaire de ma fille Priscilla. C'est l'anniversaire de ma fille Priscilla. Bon anniversaire. Ich mache jetzt mal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Priscilla. Happy birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Jetzt brennt es euch auf. Du auch? Erstmal kleine Geschenke. Oh. Ja, Mama ist klein auch. Ja? Ja, das ist klein auf jeden Fall. Ist das eine neue Fernbedienung? Wollte ich gerade sagen. Ach, voll schön verpackt mit den. Das ist so meine Mama. Achso. Ach, von deiner Mama. Gut hingekriegt. Das auch unter Was denkst du, ist das? Ich hab das schon gesehen. Ein. Dir nicht? So, dieses Wäre auch nicht schlecht für ein großes Paket. Raum was? Ah, kannst du direkt anmachen, weil es nicht stickig Wenn noch eigene Düfte machen. Egal welches Öl kannst du nehmen. Okay. Mais la blessing, blessing. So blessing. Das ist noch ein Foto. Na, évitez pourquoi. Das ist blessing. Wow, voll schön. Ja, allez, Blessing. Dein Geschenk. Blüte. Aber bloß. Blessing hat mich ja nicht. Warum meinst du jetzt?
Nein, das ist aber der kommt immer der Rest. Das ist der einzige Tag, wo Blessing. ich Geburtstag hatte. Dankeschön, Blessing. Hallo Nala. Hast du Mandalas? Doch Nala. Nala, was willst du? Was ist das? Ich schaue auf Nala sein. Oh, wie süß. Das war Es du. ist Zeit, um Geld auf Seite. Ach, es ist Zeit, um Geld auf Seite zu legen. Andererseits. Money. Das steht auch was. Andere Seite, ja. Wie viel hast du heute gespart? Gibt das Spardose? Ja. Na gut, Luke, warte. Ey, wir sind halt bereit. Meine Augen gleich. Megan, der soll reintun. Ja, schnell, nur das in die Gruppe rein, ja? Alle nice. Oh, Blessing! Oh. Sauer. Dankeschön, Blessing. Oh. Die und Lola haben gerade was verbrochen, deswegen. Ja. Nein, weil sie checken ja nicht. Guck mal, Lola, guck mal, Lola. Blessing, Dankeschön. Guck mal. Nee, mit Geld. Danke, Lana. Jetzt muss ich sparen. So. Halleluja. Alle, Bobanda. Nala. Nala, komm. Könnt ihr auch Boden bitte? Was glaubst du denn? Nala, komm. Wie bitte? Sumuna Nyoso. Happy Life TV! Happy Life! Thomas Kinis! Was nicht Spaß wird passend gemacht, ja. Priscilla, was hast du gehört? Neuer Tisch? Nala, komm. Hey, Megan, bitte. Hey, Laurent. Oh, besser! Hey, Bibi. Wow. Das geht auch von alleine aus. Mach was da in der Nähe. Könnt ihr noch mal singen, wer sonst heute? Das sind lange Wünsche, ne? Ferrari, Auto. Mach. Schnitt mal so. So wie sie schneidet. Theoretisch könnte sie Jawohl. Komm, zitter ich so. Ja. Lovely. Komm. Nala. Josiah? Ja. Nala, komm mit.
Ja, gut in einem. Ein bisschen. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya courante toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro wana
Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Flat mon bien climatisé. Qui toque ma casse. Alors oui, c'est que n'a pas de route à faire, sauf pas des d'accord. Oui,